Kalamingite misala ya kotonga pont bongolo eza kobanda avec impact na idéologie talati na société oyo et kosala ba travaux yango ba placer déjà ba tol pour na ko protéger ba matériel ya construction. Fiston Boko pour le reportage. Ezalaka na date ya le 10 avril 2021 dernier, nde gouverneur ya ville Kinshasa, mwana mboka Gentini Ngobilambaka, asalaka visite d'inspection awa na vi yolo bipai wapi pont bongolo ezwami na komina Kalamu pona kotala justement eta mabe oyo pont yango ekomeli. Kasi lors ya visite d'inspection na ye, mokonzi ya Ngomba Kinshasa aprosedaki mbala moko na inauguration ya mwa passerelle moko ya muke pona kosunga population ya nzinga pe ba usager ya nzela oyo bakokana kolekana na kimia anatanda misala ya kotonga pont ya sika ebanda po ya kala esi ebeba makasi ekoma na eta ya mabe kaka ndenge boyebi. Talatina société oyo baponami pona kotonga pont yango babandi déjà ko placer ba enclos ya tol nyonso pona ko protéger bien sûr ba matériel ya construction. Kasi nakomona boye population ya coin oyo ya capitale congolaise baza déjà ya kosepela pe basengi na premier citoyen ya ville Gentini Ngobilambaka atia mayele na nyonso awa alandela misala yango de façon que pont etongama na ba norme pe misala eumela te ebetama dada. En tout cas, vraiment, la CPR na passage à Ngobilambaka, le gouverneur au pénal na solution. Tala tout ça le batin belé na pont au basala ngote de pas l'époque comme Mobutu bayaka ba réhabiter ba ki Kimbuta leki ba gouverneur so ba leki mais Gentina leki grâce à président de la République Fachi. Donc mon que non misala vraiment bazo sala bangi ba basal déjà ba clôture ba tol bazo buka vraiment pont. En tout cas vraiment esunga biso parce que tala biso za la maison to futa ba taxe belé. Donc so circulation ezate en tout cas vraiment fallait écouter makas pour na ba taxe to futara. En tout cas vraiment to sepeli makas et l'autre sengaka que non musala vraiment ndenge bandi eko matina suka. Passage na vraiment c'est très bien et ba projet pe pona ya libende wana bon ayaki pour moi ouverture pour ba tubaleka mais donc nous avons vraiment bien pour naie abo au melana ka boisane musala souci ezaka ba bongisa ngo po bongo eza principalement munene ba camion mingi utaranzela o ezanzela moko umeli pe ba nyuso bazo dinde zaka grâce à bongolo banda ko koto soza ko bebe zaka grâce à bongolo so ba bongisa on penza bien ezalaka bien pour na ba nyuso ndenge azupe initiative ya kubongisa leso sur pont o na asir e ko aider biso makasi parce que ba mapango ebele ezindi ebungi koto oyo moins de mbula muke il faut kaka nzela ebeba yo bazali kambu eza pont oyo dona osenga pena basala ngona lombango pona ko sunga peuple congolais oyo baza pembeni ya zavira Kalamu donc ina sepeli makasi na makana eloko oyo boyebaka avenue yolo oyo ekota mwa muke na limete pe ekena kosuka na komina Kalamu na kolekana na avenue bongolo ezali bongo ressort ya gouvernement central esangisa est pe ouest ya ville province ya Kinshasa donc kobongisa avenue yolo pe na pont bongolo et ko permettre na ko désengorger avenue Victoire oyo tangu nyonso ekoma na bambouteillage ya makasi na ndenga kusakana te po mituka ezali na nzela mususu ya kolekana te na nyonso toza kopesa longola mingi na gouverneur Gentini Ngobilambaka oyo azali kolala te tongo butu moi po na susi oyo azali nango ya kobongisa ville province ya Kinshasa boende ezalaka esali kitoko makasi.